Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut la fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Canona bambote partout place bozami la Canona bino yeyo mwana muluba botama mulubo ka sentiment na profiter na pesa mbote na le big boss papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa pourquoi pas la George Djunga o tete la ke mafumbe bambote na vraiment ebele mama madongo mala patrona motema ya fiotingo ma bambote na yo Bozala kaka na droit ya koyeba émission vous avez droit de savoir bokota kaka ndenge zalaka Darling ça y est na numéro na ye ya sika ya émission lelo émission la biso tozolobela sur trahison ko trahir mutu nini pe oyo koki ko trahir lisolo la biso zoloba maboye bandeko balandi ezaki na papa la biso moko bazaki na Belgique na mwasi na ye babandela depuis Kinshasa bandeko balandi babandela na Kinshasa baye kokende poto bakomi na Belgique babota bana misatu ndeka kezalaka réalité ya poto baye kokabwana alobi Darling en tout cas nga comportement ya mwasi na ngai depuis to ya poto tinde batanyo soto salene presque 10 ans na poto nano lamba boete a servir nga likolo mesa tellement nazaki mobali nazape na droit tato boti bana ici bakoli nazape na droit au chérir nga yo pesa nga affection mais pas moi sina ngala to comme na poto ezaki bongote yango na décider ki photo kabwana moi sina nga pas ezaki d'accord to kabwani na ye ko kabwana poto bande ko bino momboye binenge zalaka mama tikala ndaku papa kei mama tika na ndaku na bana kote pe papa kendaki lokola nzambe na ye na kote liete selon ndenge lisolo ezaleli lokola pe nzambe na ye atalaki pasi o papa moni papa pe azui pe makambu kote pa kei esimbi akomi pe na ba faire na ye akomi na mambongo na ye pe bien akomi pe na ndako eza ye moko alongwe na mamboka social ndako me ko vivre wana bande ko balandi papa décidé non il faut na beta tour na Kinshasa pour sali ba nebele na komi kinte il faut na ya Kinshasa na kokuta na ba parents na nga lokola pe papa na nga na mama na nga bazana lopango te il faut na soma ngo lopango na soma pe lopango na nga moko na tonga yango flat za lelo ko moko ya bien pour na bana na ngai bandeko papa ye ndeka zaka lisole bomba na kate papa aza déjà na ba nesi ba koli tolo ba préparation nyonso azosala mpona vie na ye eloko moko boye azosala mpona vie na ye bani bakozala au courant abeteli mpe mwana na ye ya mwasi wana ya liboso alobi no nazokende Kinshasa tala makambo nazokende kosala baprogramme nyonso boyemwe mwana mpe na ndenge mabetaki mpe abeteli mama bino papa azokende Congo akende kosomela grand-père na grand-mère lupangu azosomba mpe lupangu moko atonga flat mama kota azalaki motema na ye baby ntema na ye baby bandeko balandi papa na biso wana ye Kinshasa akomi ok mama bande kolandela vie ya papa ndenge makambo nyonso toloba ba programme nyonso ndenge bande osala mama bande kolandela ngo papa ye kokoma Kinshasa wana bandeko balandi lobi nango azui pe mbongo na ye papa azokende balakisi ye lupango moko boye non il faut somela ba parents na ye na nzela taxi o babengeki ba louer ba lever papa babotoli papa mbongo babotoli mbongo babeti en tout cas zongi papa aye wana no Kinshasa na mino za boye en tout cas na za dossier na ko nyata susu mabele oyo te papa pe ayebi te ke maman nde mutu atindeli ye bat ndeka kanzamba zalaka atie tungulu entre mwana mwasi wana programme nyonso asalaki asololi na ndeko na mwasi ndenga naza na plasma boye plasma linga trahir mutu moko boye abengi nga na Kinshasa Darling tala boye zongisa boye to bangane mutu na planifiaki sikoyo ekomi ke il fallait solisa petit na ye na makambo mbongo yo moko yebi nika kezalaka trahison iya kanisaka trahir papa bana na yo ke ye pe ngambu koto leki na ye moko trahir ye nenge zaki bayokana ki fa pesa leki na ye mo we mama baluki naza mbongo pesa yo te
wana déjà après kobotola papa mbongo kobotola babiloko nyonso azalaki nango déjà babotolaka babotole na mikanda na ye ekomaki fasala ba démarche ke ko déclarer le quoi père chanter déjà nationalité akomaki déjà na nationalité belge voye balandela en tout cas zwaki etonti papa na biso zonga poto bandeko balandi po mino boye biso mutu déjà mikanda ne bungi na Kinshasa ezwaka vraiment temps ti balandelela yo trahison payé na nga maman ndeko moi c'est nani leki na lobi nga na salele o musala na risqué na kuta na bato mabe po baki o salele o mutu oyo tinengo pesinga loko te zelo ko mona loko na osala yo leki ya maman na propre bengi papa na après papa na kozonga poto posaki plus de 6 mois na Kinshasa abengi ya lobi ndenge za boye limbisanga d'abord na kokota na makambo ezala ya ngai te papa na limbiso salinga nini po papa na pa yebeleka mwasi na bi yo za lokola mwana pa kozala oza mama leki ya bana na ngai oza lokola mwana na ngai nalimbiso salinga nene olimbisanga papa ndenge za boye ndenge yaki na kini ba problème na sozwaki mutatinda kinga yaya papa lobi tala degré yango na lingi osala nanu analyse ensemble lelo trahison ndenge ozomona malgré tout okabwana na bolingo mais moi ça zondima trahir papa ya bana na ye abosani ba bien o mobala zo ya kotiko ya kosala na Kinshasa za pona bana na ye malgré tout bakabwana mais papa azaki kaka toujours bien na bana na ye za te ka négliger bana na ye nini te alobi nanga lobi est-ce que so na komisi moi so na niveau ya kofunda ye po naza na ba preuve naza na ba audio o ndeko na ya mwasi azobetela nga lisolo ndenge bandaki na komisa na niveau ya l'état est-ce que nakosala mabe yango papa na biso azotuna conseil mais titi masoko ngiko fongola balandianso ya Congo Check TV bamona ba invité na ngo naza na bango lelo na plateau tokosala na bango lisolo o ensemble poza lisolo moko ya pasi ozo lobela sur trahison ko trahir mutu lelo trahison comme lokola lipa na nguba ozo trahir na yo ndeko na yo ozo trahir no mobali na yo sans que oyo ka vraiment mutema pasi bonsoir Bilimbi bonsoir Darling Love on a liboso na ba fan tout bazolanda yo oye na mesana ngaka ko ibisa bino ba fan tout balanda biso na Congo Check bozala zala wana boko takota kaka makambo yango ibandi na pesina mpena bambote na ngai pa bao yanga nyonso balanda nga na Congo Check boko maka to benga na katan to pesa ba numéro to pesa pena ba compte Facebook to benga na poto sur la bia mais to benga na te poto fingana to benga na poto lo ba mabe na pesi mbote na Kamela Kabamba le quai de l'homme puissant na pesi mbote na Sanzo da Costa sans oublier ma grande sœur propre Julia place aux allées pena bambote belé Julia Mamboune. Merci beaucoup Bilimbi de la douceur bonsoir. Bonsoir la canona na pesi balandignon sur la Congo Check TV. Bonsoir et bonjour dans ça dépend na air buno bokolanda biso et puis na pesi sous ba big salutation à mon boss papa Sibe Mutombo et puis à mon sang mon sang cœur sensible balobi yende makam na kati poto ma grand je te salue et sans oublier Alfred Mwinza Mokonzi papa ya ba métis yende makam. Merci beaucoup de la douceur Bilimbi de la douceur j'espère bolandi vraiment li solo na biso oh lelo vraiment epesi pasi ozolo bela sur trahison na habite analyse d'abord pas ina yo papa na biso olani nenge abeti li solo oyo ebandeli petit suka yo lo binini sala na analyse selo yo. Oui ponanga nazo ebate soki di kokabwana na bango bakabwana ki ba partageaki ba bien. Là, je sais pas. Partager bien pour n'importe d'abord les actions besoin moi stambal besoin en famille bobota déjà bana bachara mbali 100 mètres moi si roti kala atikali nanda kuana na bana leti bien ni nozolobela wana vraiment tokota ki na muzunda likamate loko ya ebisinga eloko ya tika kaka ndako oyo bango yena moi si basomba na poto nde moi satikala ina. OK, merci. Mais nazo condamné trop moi na moi si quel que soit mabe oyo mobile la sala yo tant bozala ensemble bo décider boka bwana mais fais ta vie ozo kota na ba vie privée na pourquoi azo kenda kende somba lopango ay ko somba lopango pena na mboka na ye lopango na eza pona ba bien ya bana bino bobota alors que eloko ni zotindo sko utinda bato bake no bota ndenge utinda ki bato babotele bambongo muto motema ba ko za na kati abimisi mundu ki abetie masasi bana wana siko ozolo ngaka présenter banka ba mibala ndumbo komo kotisa na lopango batikeli yo oza méchante
aza vraiment méchante papa pour nga na osengo meme na justice pour la sima sala ngo souté nenga sala ngo première fois deuxième fois ko sala isusu likambo mususu oyo eleki oyo asali soki yo posa na compte à rendre na ye zonge pa na ye tuna ici y a un problème soki problème ezali bo ranger eloko et ces autres 5 sebino ezabana tellement que bolingo eza susté yo commence la vie na yo ya zo sala vie na ye mais bana katikati je suis pas sûr que ce que vous avez besoin na bana ko kende kambala moko zu bana sans encore ya maman non oko yebisa maman ke nana posana zo bana bosololaka alors kende yebisa tuna ici y a un problème à résoudre bosilisi nango alors mutu asali vie na ye soki otiki bongo un jour olala na ndako atindi susu bato bokenda bochele essence kona na ndako place azali botumba ye c'est qu'il y a un problème peut-être comme déclarer bolingo na ye tikale pa na yo ozomona po na yebi mwana mwasi mo boye na ba 2004 aya kenda funda ngai pa mama biso tozalaka na ye tokabwana afuni ngai pa mama biso yeno nga na kenda na bolingo na ye azoko kolinga mbali mususu te depuis tokabwana il faut nazo ngisele bolingo na ye mama tuna ye azo ngisele bolingo nde nini abike tosala na ye inane na 4 mois tolinga na lisusu inane na 4 mois pona récupérer bolingo nanga omoni peut-être maman na pe akoza azo récupérer azo déclarer bolingo yo kenda nango zonga bo solola ke boko masusu na ba moment ya keno o voyager alandelaka ba vie na yo yo tango sala ki voyager ce que bisaki ke no voyager ozomona c'est que alandelaka yo tout le temps ba makambo salaka akoboma yo okokotaka na taxi boye taxi yango pena mine oka démarrer ka boye moto zonga ipana yebo solola bo ranger parce que aza mama ya bana. Merci beaucoup Bilimbi Naya na ngambo de la douceur tala lelo oyo trahison et uteli na ngambo na biso basi moi si magato kawana mombali na invité soko kokiko analyser lelo séparation ce qui o se séparer na mutu est-ce que vous avez un droit lisusu ya ko trahir ye ezala tete ke bozaya na kisheri suka na kisheri mwana te mais libalo eboti bana misatu tala mama na biso ndenge a trahir papa na biso analyse d'abord pas inayo. Bon, d'abord, trahison, le comment que Yamabe ça tue, trahison vraiment isa le Billy a le bi que non, ce qui est nandé maman tina qui basa, c'est ce qui est non ba bêta qui massas, alinga qui a tika bana na orphelin de père, mais justement aussi je condamne les papas na de par baloba na vie son neti lo kwa bongo papa zo sale lo kwa malam na mboka. Oyo somba le parent pona yo moko pona bana na yo puis pona ba parents na yo baloba na vie à chaque fois que lingo sa likambo il faut en discrétion tant que yebi que place o ngai nazo ke ko beta donc ko beta li solo na ngai et pas na moi na ngai ennemi na ngai zana. Il fallait pas papa le bala moi na ye que non nazo kende Congo pour non somba le pas il fallait baka que non kende Congo pour na visite c'est tout et puis na Congo kuna tant on somba le pas on bengi moi na yo non j'ai acheté une parcelle ici pour vous c'est ça donc moi je condamne papa vraiment à la faute il fallait à la discrétion. Au moins un coup dans le baka discrétion si est-ce que y a linga kazo ba arrière pensée na mwana na ye moko propre mwana na ye moko azape na idée te pourtant bakabwana kezaki ke bakabwani maman na papa bakabwana abi par rapport ya comportement et moi si soka lambi papa kenda ozwa biloko na cuisine ye moko non qui a servir y a likolo à table ndenge zalaka atikalo sala ngote ngo senge bakabona maman pazaki d'accord a salé la ngoma tatati mais c'est ça d'abord non tu vois au moins un noana maman zaki nango ya ko servir papa te un noana tu vois au moins bango na mso balinga te to kabone et puis yo évoluer non ndimate muninga nanga mobo to kabwana na ye ndenga mabe na kakena akomi na bambongo moko et élevé puis mbongo ane leki donc taka maman tala zaki na mobala zaka na makasa somba lupanté mais aussitôt bakaboni maman bien donc ça fait vraiment mal mais moi je condamne plus papa il fallait azana discrétion et tant que oyebi que place banana o bazali za place ennemi parce que moi ça naza ennemi na yo aza ennemi donc ennemi je rete mais aza ennemi il fallait pas à dévoiler secret wana et pas moi nana parce que moi nana étant on a dévoilé pas moi na moi na dire mais comme pas maman moi je condamne vraiment papa. Ah non, c'est pas bien. Malgré que abimisi vérité wana. Akebimisi vérité panan et pas moi na yemoko. Ese ndé na zabo na zo kende na sombe la bino lopango wapi na mboka na bino. Tu vois? Alors est-ce que ça problème ya ke ata soki mwana kebisa mama. Mama zo courage. Ya kotinda batu, ba benga leki na ye, zo ba criminel bolandela ye bobo to lembong. Zo mtama motema mabe.
asa vraiment maman moko mabe motema mabe makasi omoni alors pona nga bana ngo bakomi déjà âge nini na potongo bazwaka bana na âge nini papa ko zo bana na yo a continuer ko sala vie na kindumba lingi ko sala parce que moi so vraiment zo respecter mon bali na ye soki au lambi il faut servir mon bali hein neti ba ekolo neti ya biso oyo boloba moko boye tellement na robaka toujours je suis un muluba qui se respecte bilimbi l'attestation des artistes ceux qui babalio bacho na ndako s'il vous plaît nikelanga bilamba s'il vous plaît ceux qui mai ils ont bimana pompe tie po bimana douche pardon zo cantine tiranga mai na douche na sokola bon selanga mbeto avant na lala servir nga ceux qui osala ngote na mona ka lokola ke nga na komi mwasi okomi mobali omoni makama bon siko yo siko zo lambela mobali ozo servir mobali te mobali zo kina yimoko na cuisine ozo se servir azongi aso sisi ko li abi alongoli susu basana ngo azongi sango na yebisanga musana onini ata yo moko soki ke to kaboni saba tellement zana poso sala kindum likamona lo bakango chaque fois maman musala maman ndo sala ndo ya za fatigué ndo sa ke peut-être ya lambi ton papa zoya msusu ya sala ka zonga un peu retard ndo sa ke akoka ko servir était la table oui la kanon makamunyo so basolo laka tant papa zo déclarer azomona ke no azana tant ko servir ngame azoko ko sala te soki ke mwasi nanga vraiment na moni ke no mwasi nanga za kolemba na za preuve vraiment ya ko aider ye ngana koni ke lo tabilamba soki olembi parce que je t'aime tu vois. Alors ce n'est pas que oza pena na makasi nyonso ozo boya nini na servir yo kende kona na cuisine biloko ezakuna tu vois tant moto azo koma na position ke ba divorcer azomona ke moi ça zo sala makamo ezo se spécialité asala ngopena na nko omoni pona nga papa soki bana bakoki déjà âge ko zo bana na yo na lo baka chaque fois baso balinga ba divorce baba ndumba azana posa sala ka vine azala à l'aise akotsaka mbali na ya pembe ya mwindu ya mikose ya mulai omoni amosko ke azaka na mutu moko azo déclaré divorce tellement que divorce yé maman mais ça là c'est vie na hoti ozo tina ba ke boto mbongo pourquoi mbongo ya yote omoni so ba boto mbongo ba beti masasi ndé to cholo ba awa akufi bana wana siko pour présenter ba combien de papa pour depuis ba kabona présenter ba na attaque 4 à 5 papa tu salut papa c'est ton papa hein salut papa c'est tout bana français c'est ton papa hein c'est ton papa ba komi soki 5 omoni ke ozo be servir bana soko za na mwana mwasi akokiseka à 14 ans abani pe kolinga mibala lingi na mona mama nangaza na ba papa 4 ngapena za ata na ba papa 3 ntezo bebi sevi à mwana alors s'il vous plaît comme ça sous le kwana ti soko monike ozana posa ozongela mobali wana kende bondela mobali présenter ba pardon na yo bible lobi pardon c'est une puissance qui libère mobali nanga na ozongela lisusu te makamwana tala boy tozonga na tokolisa bana na biso ke otinda ka batu ke ba kendo kale bato bakala ka batu bazana na makila ya batu etamola bango na mutu babo makaboma pamba pamba okotinda ka boyeba ke sala bongo bakebo babomi mutu o sala nini félicitations à l'équipe na yo abimisi vérité oyo mais obimisi vérité parce que ba pimeli mbongo soki ba pesa ki mbongo ngobimisa vérité te mais quand même parce que obimisi vérité o sali bien pour mbala sima papa zo mayele avant sala likambo aza mayele. Merci beaucoup Bilimbi, to comme déjà presque na fait ya analyse na biso vraiment to ngato sala o ezape ezolobela na trahison na kati ko trahir mutu te ka rapport ba proposer yo mbongo moko boye ezebele ba bito luka darling to na besoin darling pour ka ba présenter mbongo o sala ka n'importe quoi pe na ebi ke bato ba sala ka trahison bongo o mona simo regretter peut-être otala pe ta mbongo ngo boye o kokolia ngote miso peza la ka pesa ngana nous comme ça so ke simbi bongo ngana kwa ko peso mona pe simbité to comme déjà na fait analyse na biso conseil ni nozo pesa na papa na biso po alobi aza mama bana nga peut-être so na kangisi na kwa ko perdre affection ya bana na ngai bana nga bakoya ko ina ngai yango na so baté darling na sala nini po na perdre déjà tout na bandeli lokola vie ya zéro na ba économie na nga nyonso ndenge na salaki na perdre déjà nyonso na zo ebate na sala nini conseil nini ko vi opesa na papa na biso. Premier conseil na ko pesa au papa iza ko se confier na l'Éternel nzambe yemoko ayebi nini ya kozongisa o bazwi na bi histoire ya Job après dakitu tema ke na confiance en nzambe nzamba zongisa ebele na o nyonso ya bungisaka. Alors deuxième conseil na oyebisa oboy bengi sa mwana mwasi wana mama bana na yo aya na bana bovanda bana bazolia bazomela otiki bana na mesa bopusa na mesa mususu obando poser ba question mabe nini nga na sala yo
okoza na kanda na nga ozana posa ba bomanga mabeni na sala yo peut-être nazana nyongo na yo ozo tinda bato bakala nga na banzela soki abimisi ba raison na ye nyonso oyoki ye yo za mokolo siko oyebi mabe na malamu okoyeba nde nini ya kosala choix na makambo yebisi yo soki azolo ba ke fo bozongana wana siko soki yo pozala na bolingo na ye wana makambo bolingo na linga kokota na profondeur te ya bolingo parce que na yebi bolingo nde nini ezalaka alors soki ke yo moni ke bozongana ozongana na ba principe na kolinga boye te na kosepela na boye te soki aza d'accord bo continuer bolingo na bino bokolisi bana ngana koyebisa ote ke okende osala ye mabe osala ye boye te bana bazawana soki bokokoma na ba confirme bosololaka te bana bakozala vraiment à l'est po akokoma boye aye kotala bana yo zoboya kotala bana epana ngate azela mokolo bana bakende kuna alors boko tia biloko ya mabe na mitwa bana wana nde conseil na pesa yo mama na biso yo pe soki omoni ke ozana posa ya mobali ube ozana posa kaka ke o détruire ye vie na esila na kanda nini asala nini ya mabe soki mabe ezali limbisa ye mais soki ozana posa ke bozala en bon terme luka ye bosolola bien bokolisa bana c'est ça. Merci beaucoup Bilimbi de la douceur conseil ni no kopesa na papa na biso azo na besoin ya aide azo ebate asala nineska comme ça maman ya bana na ye na niveau ya l'état parce que alobi darling naza na ba preuve ezo la kisake leki na ye moko propre ndenge asala ki trahison pa na ndenge pe leki na trahir ye neka kezalaka et simba kite ndenge bayokala ki contrat l'équipe sali yango na kanda a trahir ya na ye conseil ni no koki kopesa bon conseil na kopesa papa donc eloko et salamelieu et salamelo so pour la deuxième fois te na vie faut qu'on a na distraction ezaka bien donc balobaka esika donc esika bat bazali mutu moto asepela na évolution na mutu moto asepela na épanouissement na yo soki yo mon côté dans la vie soki ni solingo sali kam sala et puis obengi batu na sali boy donc ozala te que olingo sali kam moi informer déjà batu conseil comme conseil je peux te donner comme ma maman na kati ya ba nini na te boki na ba tribunal non ça sert à rien parce que vous avez eu déjà des enfants donc beau garder unité wana fatante na même à cause ya bana donc zwaka kamayele à la prochaine fois parce que l'ungo sa likambo distraction et les kamingi ke donc balobi trop parler peut tuer yango le memelio malheur donc baziombo il y a 2 parcelles nambonga billet o yaki na Congo a de ke nango ka mai be donc tu es venu à Kinshasa au sali le remonte likolo ya haine likolo ya trahison donc zwa mayele Kumisa nzambe na oye komelio continuer marche na yo de même nzamba sala ki ngolu o kabwani na mwasi et puis ozimbongo pour venir ici na Kinshasa pour osomba le pan le Seigneur là za capable ya kozong cela au centuple donc on met na ba tribunal te donc wana eza na ba mamba mikie eza na biloka mokili donc ekufa nango quoi donc tikela etant tikela na nzambe na ebuka mabolongo kolemba te continuer marche na yo mais koluka ozong sa moi soit donc ata moi ça na yebozonga na kozonga donc kozongela été parce que d'abord na début ton ozaki ne lo côté obengisaki na poto abanaki ko saboter yo ko tika yo moko ni kaka bilamba ko se servir yo moko daza mwasi malamu te pona yo ata soki bolingo e boti lelo que non parce que amonyo na ba moyen aza mwasi ya malamu te tika ye na marque wana azala bongo continuer marche na yo ko mema ete bo samba wana za ba longue histoire garder silence na yo de même nzamba sala ki yo ke olongwa na RD Congo kende kuna nzambe wana za capable ya kozongisela yo oyo ye a BBC a détruire a yebite que non a diminuer ba chance na ye a baksendele yo a yebite dans l'obé zakasone to sali muninga mabe ne pense pas que nde yo zoki singai donc yonde gang kité ozoki singa mais o baksenga en plus o sali que na tombama o sali que peut-être lobi so em so dengana so madel pont mais lobi na en somba 4 donc papa vanda kimia comme mena la justice tu as des enfants garder silence na et kozala bien makais. Merci beaucoup de la douceur Bambote Nabayayo Potozo Kabana déjà. Ah oui, Nathalie, na monument boss. Oh, yo azo sala ke to poussa na ka pembe na bino asala ka ke to mona na kasusu
eza mon boss Sibo Mutombo papa na pesi yo bambote bipa ozami na Allemagne dans balobi bakisela koko ya ba jumelle na pesi ma grande sœur mon sang mon cœur mon tout cœur sensible balobi yende makam o akangi masolo na kati ya poto dans moi so akenda poto na pona kolata te akenda poto pona kosala makambo ya minene na mboka moi sa akenda poto pona koluka a ma tante Brigitte Kenge Mbanza na kati ya Paris a Alfred Mwinza papa ya ba meti na kati ya France donc papa ya Altava pe Isaiah Mwinza je salue encore Lobo Bia yo pe ya balobi ye dans Yende Makam, je salue ma grande famille ici à Kinshasa. Je vois ma sœur Nuclette, Renate, je vois Cédric, je vois Arnel, je vois ma copine Consolée, je vois ma copine sans oublier Hélène Moussofi. Moi, si elle dit que je te salue, ma copine là où tu es. Et puis je salue Balandinion, sur Congo Check TV, Congo on appelle Sibino, gros bisous à Ebele. Merci beaucoup de la douceur. Bilimbi tozo kabana déjà bambote nabaye ayo ba vrai nayo elobaka tendresse dibinga malgré tout tozanoka toujours au cœur nyoso makambo quoi. Ouais, bambote nanga na bandina na Azmak la Canadienne, la petite sœur de Jericho Betox. Babi Mikolo Mutumso Boaka yete ba pesinga ka charge nga mona boaka li banga moko na chaque émission. Ouais, na bimisi siko papier Mikolo zaka système à papier, metiti mao supportenga na boaki na no Sanzo da Costa. Place aux alliés ebika na to solo la kana simbi déjà makamona na maboko ba merci bele place aux alliés na boaki na no lisusu mama Sandra musala kwanga pena na Londres place nyonso bozali bokendaka kuna pena boliaka bakwanga bie pa mama Sandra na Londres na bosanité ba jeune couple oyo pena basali pena château na bango Kitunga place batekaka babiloko fresh bandakala bamakayabu bamayebo bambinzo babiloko abie bozolinga bolia place moko propre bogenda kuna pena na château pena Kitunga na boaki lisusu awa boli misanga monsieur mona bien te Taveli Lina place aux alliés Jocelyne Mouzitu na Paris na boaki codé la maman ma grande sœur propre place aux alliés Mbote Belé na boaki lisusu Jeanne Farah Mbote Belé Julie Mambote place aux alliés Mbote Hervé Kungu Master nanga pena place aux alliés na États-Unis Mbote Belé sans oublier Beni Nadia Mbote Belé place aux alliés. Merci beaucoup la canon. Merci beaucoup. J'espère que combien de gens ont fait analyse d'ambition vraiment. Oh le to salé là qui ils sont ambition de la trahison, ko trahir mutute za na bolingo ya muto aza pembeni nayo que soit mobali yo boboya na ye surtout que tango bokoma na niveau ya robot tabana maman na biso bolingana ki oh eza histoire papa pesi biso toyebi pete ba mabe o ba défaut eza papa toyebi yango pete soki papa zo reconnaître que maman osala maman eloko mobo et marka ye etika la vraiment na mutemo comme lelo maman na biso comme soti na niveau oyo boy abosala ki oza papa ya bana na pe bakoka ko bomayo eza vraiment pas si makasi biso na émission vous avez droit de savoir to panzaka te to bongisaka nde esika mabe ezali esika trouble eza to yaka wana pona ko bongisa yango to kotala na bandako na bino sans que to toke vraiment to komi na biso déjà na suka ya émission na biso vous avez droit de savoir na chaîne na bino kitoko Congo Check TV ya yemoko le boss Sibo Mutombo leader à Pembe. Merci papa pour la confiance papa azamutema mune le quoi stade de martyr o ndenge na benga kae po ye ayoka kaka pe asika kaka azalwa bangote quoi. Merci beaucoup. Merci encore na honorable Papinzi là na France. Bambote na yo belé Mama Annie Motema papa Sel Makonda Myriam Makonda je suis Makonda prête à color moi ça mondele wala ma famille na na France wana bambote na bino et famille Kamiende Mobimba bambote na bino na Londres na moni Doli Kamiende Karine Kamiende Fleur Kamiende Mama Olga bambote na yo vraiment ebele maman chérie na lingio mingi. Merci beaucoup na Metitima ozaki na sima caméra notre réalisateur musala malamu kaka ndenge ozosala nazosukisa kaka ke lisolo oyo pesa ba propos na yo noke kofinga koya kofinga nga te soko lingo finga nga ba défaut na nga nyonso na nga
numéro na nga eza affiché wana na écran obenginga tokofinga na bien kofinga nga na vidéo te po awa eza boulot na ngai Darling akozala mabe na ye libanda me na boulot na nga nakolakisa couleur oyo nazosala na boulot na nga mais malgré tout nazalaka hypocrite te oyo nasala na émission yango eza bongo oyo nga naza. Merci beaucoup tomonani check Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo